Bela mabesi Kongo, bukani mukadilu, bukani mukikesa mudya mudya kimpwanja. Tuvumula mbunsu, zafumba na ntama, yetuka bwabu tusasuka twamanta, muyenge okangwa nzunza, muna bumfuzi, satwa tunganzi ya mpwena lungantama, muyenge pesinsi, luyimila, kunga wanlongo wansala sana eno, yelulendo, mukunda, kilimo kya wolo kya kimfumo kyeto Kongo, kailu Kongo, wabakulu Kongo, onsi yeto Kongo, siya zolwa Kongo, satwasema bantu twakuyesa twasikila, mvuma kusuka ya yuni, wini wabwita makumatatu matatu mayuni, lumbo kya ndongo kala ndembani, lumbo kya ndongo kya kwelembu, ya ndefi ya kimpwanza, tusisila, kwa batego lobeto, mvoyengu. Chers compatriotes congolais, mbote mingi losako esika bozali na moito na butu, boyamba yangai mangoko to esika bozali. Nazongi su lelo pona kolobela makambu o etali bobiso o etali bitumba o tozali kosala pona kosikola mboka. Bitumba na biso ezalaka pona libération ya Congo. Bitumba na biso ezalaka ya bongai te, ngai na sala boye ngai na sala boye na bakisa boye ngai mutu na bimisa mutu boye 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 boye. Bitumba na biso ezali tosikola mboka. Nazali koloba po ete bandeko mingi babengi ngai batungisi ngai na chombo lokole telefone. Oyo tokutani na bango nzoto na nzoto longi na longi miso na miso. Na ba message inbox ba interpeller ngai zorobilele pona nini boza kotika bozoba ekota lolenge boye na kati ya bitumba o bozali kosala. Yambo ete na banda koloba na kota na mozindo ya masolo tozali na yango. Botika ngai ete na souligner eloko oyo na komi kitisa nyoso na ebisa peuple congolais ayeba ete bitumba oyo ezali bitumba ye mutu asalaka yango. Bitumba oyo soki etelemi ezali na bolingi ya mutu moko te. Ezali peuple congolais nde apesa autorisation poto kokisa bilaka ya bakoko. Biso bana bilaka tolobaka ilaka ya bakoko ekoleka te. Ata bokati ngalo lemo na koloba. Ata bobo mingai molimo nanga ekosala musala. Yango mingi mingi tobelelaka bakoko. Bankulu ba o basala ete bitumba o tozali kosala lelo ekokisama esalama ndenge elongo bani. Bitumba na biso ebanda na 2011 tena Kabila dégage. Ndeko nanga kotuta tolo te. Kolobaloba mingi te ngai naza combattant en première heure. Ngai na sala boye ngabu na bimisa e bango bayaki pembeni nanga po bazwa o ifale bazwa po bakoma. Yote muto banda bitumba oyo. To ekola komi kitisa parce que pona tozali ko banga peuple congolais. Tozali na respect ya peuple congolais, ya ba papa na biso, ya ba mama na biso, ya ba koko na biso. Yango naza koloba mingi mingi na komi kitisa nyoso. Peuple congolais boyo kangai bo fongola matoi. Bitumba tozali nango ezali ya molimo. Eza ya ngai te, eza ya yo oza kotala ngai te, mais eza bitumba ya biso nyoso. Biso nyoso nde toza kosala bitumba wana. Ngai tango mususu naza koloba po naza na audace ya koloba à haute voix. C'est que vous pensez
tuba elakisi te nga naza danger koleka bino elakisi pe te ke ngai mutu nakosalaka yo oyo koyaka pembeni na ngai totambola elongo ngai mutu nakosalaka yo obima komba ezali appel et appel wana ezali prophétique ebandi lelo te ndenge totambolaka na diaspora na Paris, na Belgique, na Angleterre, na États-Unis, na Canada, partout dans le monde, na libanda ya Congo, ton akati ya Congo, grand prêtre ya zalakate. Grand prêtre, ezali conjugaison ya makasi na biso nyonso. Ya yo ozotala ngai, ya oyo akokabola yango, ya oyo azokotambola Kinshasa na États-Unis, na Congo, azokotambola na Australie, na Japon, na Bruxelles, na Paris, na Londres, etc. Bangonde conjugaison ba force wana ndem teza ko sala to bimsa grand prêtre. Ngai zoro bilel dans un grand prêtre te. Na sala ka mutute na bimisa ka pe mutute. Mutu asala ngai ezali nzambe, nzakomba. Mvidi mukulu maweja akongo mungali, Mungu baba. Yende mutu asala ngai, ye mutu asala yo, yende mutu asala biso nyonso mokili mobimba. Nga na koki kozala na prétention te yaka koya koloba ki ngai na sala ye grâce na ngai baye te toyeba komi kitisa bandeko naza koloba oyo pona bandeko na nga ba résistant ba patriote ba combattant oyo basalaka ba vidéo oyo peuple ayokaka bango peuple atalaka ya bango boye kola komi kitisa ba Yuda bato ba utiliser arme de destruction massive autobengaka christianisme na makomi na bango Bible ou ezali œuvre syncrétique c'est-à-dire mélange ya ba civilisation belé bakomi buku moko ototanga balobi l'humilité précède la gloire nga zoro bilel dans un danger te yo muto totala ngoza danger te danger ezali courant 6600 volts soko simbi yango ukalingami penda ndenge longo bani nga na danger te nga soko simbi nge kosala eloko te soki na simbi yo ekosala eloko te pourquoi na mibenga o danger alors que courant 6600 volts suka na danger tozala humble tozala humilité tozala na komi kitisa pona to sikola mboka wana komi kitisa humilité et bandaka na koyeba koloba bo solo na lopoto ya français babengi yango na lokote ya français babengi yango vérité na lobaka yango je le répète à maintes reprises la vérité sauvera le Congo tant que tu développer mensonge lokuta Congo ekosi kolama te na logique wana la vérité yango etelemisa biso na poto parce que tozali ko faire perpétuer tradition message prophétique oyo eutaka ko banda 1921 le 9 septembre 1921 na Mbanza Nsanda fumu kimbangu alobaka yango bana na biso na poto bakokende na mboka ya bamindele bango bakotelema po basikola mboka poso moindo akokoma mondele akokoma poso moindo yo na ngai oyo tozali lelo temps contemporain bokasi nini nazali na yango mpeve nini nazali na yango luyalu nini nazali na yango nguya nini nazali na yango ekopermettre nga zoro bilel nalobake ngai mutu nasala komba nga combattant de première heure ngai mutu nabimisa ye ayaka pembeni na nga po bayeba ngai likambo bongai papa okokoma ngai na feti soko ke na feti balamba ngai te place batu basangana ka po basepela na place batu basangana ka po balela na matanga jamais oke na matanga moko balambeli bino ngai eza biloko ya posa ya maladi likambo ya bongai yango eza koboma biso combat oyo etelema par acceptation ya peuple congolais. Le peuple congolais s'est résolu, s'est remis en question et s'est résolu à se dire que mboka ezali kotambola lolenge esengelite.
soki biso totelemi te moto akosikola mboka wana azali te. Yo oza komibenga combattant en première heure, oza komibonga père de la résistance, oza komibenga faiseur de roi. Mingi approche na biso ezalaka na bo nganga, tozalaka lokola ba scientifique, tozalaki nganga, c'est-à-dire utiliser la science. Et ceux qui totuni science na likambo ya résistance na mabele wana ya Congo, science akoyebisa bino, les premiers résistants, c'est lui qui s'est levé en premier contre l'occupation au Congo. Kombo nae Panzu Nzinga, 1506, amena guerre civile contre l'occupation portugaise, contre l'occupation spirituelle ou ezalaki dirigée par l'église catholique. Abunda contre bango pendant 3 ans. Panzu Nzinga. Mama oyo abotaye Eleonore ou azalaki baptisé catholique na kombo Eleonore. Papa oyo abotaye azalaki baptisé na kombo ya Joao Ier. Et pas na biso bane Congo kombo na ezalaki Nzinga Nkuvu. Bandimaki bokoko yaba agresseur, yaba occupant, yaba esclavagiste. Bazui bokoko o yaba ngwe salaki ki bazala. Bachango mupanzi bandimi yaba occupant. Mwana wana Panzu Nzinga atelema na bopikiliki. Aloba ngai nazali ne Congo nakoki kondima nzambe ya bayuda te. Nakoki kondima nzambe ya bakoko ya batu o bazali koboma biso te. O bazali kokoma biso kokomisa biso ba ne Congo ba esclave ba mema biso na Amérique, na Antilles, na Caraïbes. O bazali kokomisa biso ba nyama. Nyama kuto azali na valeur. Bazali ko sosifier biso. Mpanzu Nzinga. Abenda papa oyo abotaye matoi. Papa na ye alamuka aloba nandimaki bokoko ya ba oyo baza koluka koboma biso. Nazongela bokoko ya ba papa na ngai, ya ba ancêtre na ngai. Tango Joao Ier a changé makanisi. Joao Ier zali Nzinga Nkuvu. Azongi na bokoko oyo ya bane Congo. Mwasi na ye Eleonore na mwana na ye Mbemba Nzinga. Oyo bobengaka Alphonse Ier, son nom de baptême. Basalela ye likita po baboma ye. Na 1906, il a été détrôné. Basage ne Congo basangana parce que élection ya roi na Congo ezalaki démocratique à suffrage indirect sur photo lo bango ndengwana. Bafanda baloba bokoko ya ba Yuda, ya ba portugais, ya ba envahisseur eza bokoko na bisote. Il faut topesa bokonzi na mwana ya bakoko po akoka kotambusa mystique ya peuple congolais ekenda liboso. Mystique o esalaki mwinda eya na mokili, o esalaki bonganga science eya na mokili, o esalaki moto atelema na bo moi na ye, c'est-à-dire lokola moi. Et mystique on les a vérifié 23 000 ans avant Jésus-Christ. Os di Sango, calendrier lunaire, o esakola kisa ndenge nini ba contrôlaka temps. Et ba oyo ba yebi ba oyo ba kotaka na kati ya spiritualité na kati ya mystère ya création, ba yebi que vrai kombo ya solo ya nzambe ezali tango temps. Et nos ancêtres ont maîtrisé cette mystique là 23 000 ans avant Jésus-Christ. Tango wana mindele babandaki kofanda na ba caverne, bazalaki koboma na bango bazalaki kolia na bango. Bazalaki ba barbare, ba sauvage, ba animaux. Tango wana biso toyebaki déjà que na mbula oyo, na mwa oyo, na sanza oyo tokolona masango. Po na sanza oyo masango ebotaka. Na sanza oyo
tokolona manioko po na sanza oyo manioko ebotaka. Na sanza oyo tokolona manga po mangulu ebotaka. La sédentarisation, c'est-à-dire contrôle et environnement na biso, stabilisation un peuple, tout fan de sikamoko po tokoba tokola. Ba o ba koko na biso ba ebaki ke soki na ke na chasse na koboma nyama ya mwasi te, na koboma pe mal dominante, kasi na koboma oyo aza malade. Parce que oyo wana aza ko servir troupe te. Soki na bomi ya mwasi elingi kolobake banyama bakobota lisusu te, mbula oyo ekoya tokolia te. Oyo ngala bengaka proactivité, c'est-à-dire réfléchir dans le présent pour que nos actions présentes puissent agir positivement dans le futur. Bakoko na biso baye makambo wana. Yango omoni mpanzu nzinga atelemelaka papa na yebise papa. Ndenge nini oyo kondima bokoko ya batu o bazali koboma biso, o bazali kotia biso na minyololo, o bazali koteka biso komema biso na mboka ya musika esika toyebi te po tosalela bango bilanga. Totimola bango mabulu, baluka or oyo biso toalaka nango. Pendant que biso toza kokufa. C'est-à-dire bato bakomisi biso lokwa banyama. Les premiers résistants, c'est lui qui a commandé les premiers résistants congolais, les premiers nationalistes congolais. 1506, guerre civile et banda, et dura 3 ans. Kino, portugais, église catholique, na Alphonse Ier, na maman na bango Éléonore, basala likopa, po baboma. Papa, Joao Ier, c'est-à-dire Nzinga Nkuvu, et puis Moana, Nempanzu Nzinga, oyo atelemela bokoko wana. Oyo, ba notable, ba élu Congo, ba ponaki lokola roi akonza, mboka wana ya Congo. Yonde konangai, tozana wana 2017, Obandi kobima na balabala na 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2017, 2015. Osako lobake yo muto sala komba. Mvita nkanga. Oyebiye. Kende na internet beta la bataille d'Ambwila. Mvita kanga, un des rois Congo, ne Congo o abundisa ba portugais pona abenga na bango. Et il était victorieux. Sauf que Mundele na maele na ya kindoki. Ayebaki ke mutu aza komema ba troupe ezali mvita kanga soki to bomie troupe wale okoma disperser ba BTM assassine na musika azwa balle perdue akufa. Bataille d'Ambwila. Le 29 octobre 1600 et quelque chose na Bossanidat année. Oyebi mvita nkanga. Yo oza kolobake yo mutu osala komba ezala. Yo mutu telemisa batu na Paris, na Belgique, na États-Unis, na monde entier. Yo mutu bimisa batu yo oza faiseur de roi. Batu bayaga pembeni na yo po bazwa mayele. Princesse Nzinga, Mbandi Nzinga, oyebiye bitumba oyo amena contre occupation portugaise, contre l'occupation spirituelle catholique. Oyebi yango. Kimpa Vita, qui a été brûlé au Bussé par les catholiques et les impérialistes sous couvert yaba portugais. Oyebiye. Tango wasalaka bitumbana yo zalaka Paul Panda Farnan tango watelemaka pona Congo na ngui ozalaka eye moko oyo ayaka pona libération ya peuple congolais, libération spirituelle et physique ya peuple homme noir ya Afrique mobimba Fumu Kimbangu. Le 9 septembre 1921 na Mbanda Nsanda tango apesaka prophétie wana yo ozalaka
po oloba ke yo muto telemisa bato. Mfumu Kazavubu tango atelemelaka ba colon occupant belge na 1956 yo ozalaka. Patrice Emery Lumumba tango asalaka discours na le 30 juin na Palais de la Nation en 1960 ozalaka. Moulele Pierre tango azwaki ba arme po bundisa ba impérialiste yo ozalaka. Ba kombo ezali ebele ya kotanga. Petit Nabiso Gabi oyo akufa na 2015 po na Congo. Olekiye Armand Tungulu oyo baboma na 2010 po abamba cortège ya Kabila Libanga. Yo olekiye Floribert Sebeya oyo baboma parce que azaki na ba élément probant que massacre ya ba adepts ya Bundu dia Congo salamaka na ba Congo. Olekiye Toye kola komiki tisabandeko. Bitumba tozala ngweza bitumba ya molimo. Ezali bitumba ya nzoto. Ezali bitumba ebani na 2011 te. Kabila dégage ebani na 2011. Kolobana batu teke yo muto bimisa batu na balabala pona Kabila dégage. Na 2011. Mwana mwasi moko tozala na komba Nicole Mutolo. Batu mingi babosa na ye. Mutu ayana thématique ya Kabila dégage ye wana. A tout la rangote, l'hôtel à l'obé la rangote, à Komara rangote. Marcel Lazance Mwalumba, journaliste, Soleil Pouloulou, ou Babandeko Kangaba photo, ba vidéo, na ba 2004-2005 tant toza ba manifestation à Paris. Na mur de la paix, boya manifestation, boza 7-8 personnes. Balo bakata. Yo sa ko tout à le yom to sala komba yo bim sabato. Po batu bakomi koya ebele boza kowele la ba couronne ba titre toyaka komba pona nazwa poste te toyaka komba pona kozwa reconnaissance mon côté toyaka komba parce que tozali bana ya bilaka eloko ya tolobaka elaka ya bakoko ekoleka te biso to telema lelo parce que tangu ekoka ndenge na biso tangu le temps c'est le vrai nom ya Nzakomba Mvidi Mukulu Maweja a Congo mongali mungu baba nzambia mpungu kombo na ezali tango yo zali mobundela mboka oli osala video pona otelemisa peuple na video na musala okotanga ba kombo batu ko fingaka batu ko kretiaka batu oza kosala la bitumba o toza kosala tozali kosala intérêt ya ba occupant intérêt ya bato bazali ko boma peuple congolais ngala za mobundelo kwa yo pourquoi osala video na kombo na ngai ngana za bokonzi te ngala bibanga na balabala pona telemela bato bazali ko boma bande konangai. Nous parlons de 12 millions de morts, ba viol de manière exponentielle. Nous parlons d'un système qui détruit le Congo depuis plus de 6 siècles. Nous parlons d'illégitimité, d'illégalité dans les chefs du pouvoir au Congo. Nous parlons des institutions qui n'ont pas lieu d'être. Nous parlons d'un dictat, d'un terrorisme d'État. Nous parlons d'assujettissement, de chosification, de paupérisation. Olé obeta batouana masasi, yo musana ko tangaka ba kombo ya bazoro bilel ko tangaka. Soko sali vidéo, soko tangi kombo zoro bilel tozo ka bien te. Et puis le pire dans tout cela c'est que ozako kenda ko zwa micro et pas ya bato basalaka na bato bazali ko boma bande ko na ba congolais. Ozali combattant, ozali résistant, to ozali collabo. Botika kotanga ba komba batu mobiliser le peuple congolais à s'élever. Peuple congolais peut s'abiso confiance en lima biso tango to benga bango ba bimaka na balabala. Arrêtez d'être médiocre. Médiocrité au sommet de l'État. Médiocrité à la racine de l'État. Yango tozo vivre tina combat tina résistance, il y a des médiocres et nous devons mettre hors d'état de nuire le plus tôt possible pour bitumba oya kosikola mboka ekenda liboso. Fongola matoi, fongola miso, fongola nia molimo na yo, âme na yo, longwa na étance wana ya ki zombie, ya sans esprit, telema na molimo, pe na nzoto, pona kosikola mboka. Olinga te tango ekokoka. Lobi ekokoka. Biso bana bilaka to telema toza koloba a haute voix na peuple ba telema. To telemelaka dialogue awa.
le dialogue wana et pérenniser pouvoir ya occupation où ils allaient identifier la figure de Prou Nango Kabila. Comme en 2015, on a 2014, je voulais dire. En 2015, Tokunda Etienne Tshisekedi ou azali avatar ya ba impérialiste na Congo. Tokunda est à Bruxelles. Boza komi tout nate kino lelo pourquoi Ebembia Tshisekedi ezali encore na Bruxelles. Bana bilaka bakanga ka lizita. Akokufa awa na Bruxelles, Tokunda awa na Bruxelles. Mfumu Kasavubu aloba yango. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ma mort, bakokufa loin de leur terre. Pe bakokunda makuna. Bato nyoso ba participant liwa mfumu Kasavubu. Baza libanda ya mboka Congo. Bato nyoso ba participant na liwa mfumu Patrice Emery Lumumba baza libanda ya Congo bibembe na bango mususu aza na Algérie, mususu aza na Maroc, mususu aza na Bruxelles. Biso bana bilaka tokunda une année avant. En 2015. J'ai annoncé la mort de Tshisekedi à 17h22. À 17h42, son fils propre, Félix Tshilombo Tshisekedi, a démenti cette information-là. N'a annoncé l'Iwa à Tshisekedi. À 17h22, 20 minutes, 30 minutes après, moi, Nanaye Tshilombo a démenti Riango. 40 minutes après, secrétaire général nae o tobengaka komo nae Jaribou Kwanza Jean-Marc Kabound asala démenti. Bandeko ebele na Facebook ba finga ngai balobalanga buzoba. Si tango Reuters a annoncé liwana ne bandima. Misusu ba blokanga na Facebook pona yango. Biso tokunda Tshisekedi na 2015, le 18 août si je pense bien. À Bruxelles. Boza komi tout na te pona nini le bematisere à Bruxelles. Alors que Kabila pesa ba mbongo makamunyo so po bazong se bemela ngitsasa mais bembezonga rakate. Et la ka ba ko rekolekate. Lelo oyo to boya dialogue wana depuis 2014 toza ko boya yango. To ebisa bino ke e ko pérenniser pouvoir ya Kabila. Il y a encore 3 jours Corneille Nanga alobeli bino ke élection kozana en 2019. Botala ba vidéo na sala. En 2016, début 2017, après le premier et le deuxième dialogue, na loba yango, bazo pesa Kabila 3 ans, bakor na bango ya Ibiza, ya Monaco, ya Venise, ya Hôtel Raphaël, Saint-Raphaël na Paris, et pesa Kabila 3 ans, en retour, bao kabola pouvoir, na UDPS, Tshilombo. Paul Kapika, ouazena gouvernement Tshibala, aloba yango, nous sommes un parti de pouvoir, du pouvoir. Aboya Batouba Bimana 2015. Na ba événement où il s'est en janvier 2015. Pour n'a côté les mena contre loi Bochab. Alors Bibi surtout a parti à pouvoir tout participer dans la manifestation là. Azal le gouvernement Tshibala bazo kabola bokonzi na Kabila. Tangu nini bo fungula mato iboyo kabiso. Tangu bazolo ba mino ke élection il faut ça avant le 31 décembre 2017 aussi non élection eko sala maté. Na abakor na bomba niuka na ndengona bakokende troisième dialogue pour basala glissement mususu boyoka bisote lobby a Tshilombo sali conférence de presse à lobby aboyi ko sala querelle des mots bobenga ngo dialogue to bolingi pour na azoluka solution une manière explicite ya ko sala fuite en avant tant cet autre nom de Dieu Ntangu et Kokisami tozuye tokangi na maseke. Peuple congolais bozo la mukaka kate bozo comprendre te que mboka ezali ko kende bat baza ko te mboka ne ezali classe politique congolaise, l'élite congolaise, le leadership congolais. Quand est-ce que vous allez vous décider à vous réveiller pour na bobundisa batuana une fois pour toutes parce que bazali ba avatar ya système, des gens qui travaillent pour les impérialistes. Nous portons les mêmes noms. Nous sommes ici du même clan, de la même tribu, de la même république. Mais bazal lokola bisote. Soko longoli bango poso o tozali na yango na kati na bango bazali mundele. Koleka mindele bango bobo parce que bazali ba avatar. Ils ont été fabriqués par Mindele pour basa la mission moko. Et cette mission c'est d'endormir les peuples congolais. Physiquement, bah ils sont politiciens, bah leaders d'opinion. Et spirituellement, baza ko utiliser l'église abramiste.
En première loge, église catholique, Simalango, église protestante, église kimbangiste, et puis, Otobenga église de sommeil. Peuple, vous comprenez kaka yangote. Namonaki batu batelemelaki ya Kemi Seba Tumbi France FA Kemi Seba. J'attends ce que batu mwindu biso ba ne Congo to tumba Bible. To tumba Coran. Et na mitu naka nyoso eloko onde konangai fouler le donacimento aloba na elongo ya Nzwamba Simanga. Soki bitumba lelo ya kosikola mboka esengi ete tokegene kotia moto na Jérusalem, na Vatican, na Mecque. Qui sont ces Congolais qui seront avec nous pour finir l'assujettissement spirituel? Ngana za ba master misusu ya komba oto bundakala bango ba solo lisanga lisu lelo te pona esa bango ke bazaba collabo spirituel parce que esa bango Jésus-Christ azali mercenaire spirituel. Mahomet azali mercenaire spirituel contre les peuples noirs, contre les Africains, batu mwindu. Bazali bana ba église, ya ba religion révélée, ba abramiste. Ils allaient être armes de destruction spirituelle au mundele esclavagiste impérialiste a utilisé pour nakolali sa peuple congolais. Parce que mundele a qui comme diplomatie ko solo la et simbate mundele a se rendre compte que mutu mwindu congolais ne Congo azali très spirituel. Donc la seule manière ya ko dominer zalaki ko atteindre sur le plan spirituel. Balobaka l'invisible précède les visibles. Donc ceux qui na l'invisible na longi yo na visible na kolonga yo. Ba ela bino Yesu. Ba ese so pesa litama so ba beton batali litama gauche pesa litama à droite. Jomo Kenyatta azali papa ya indépendance ya Kenya loba. Tangu mondele ayaka na mboka na biso akutaka biso na ba mabele na biso tozalaka na kimia. Alakisi biso kosambela mabolongo na semiso ya kokangama. Apesi biso Bible. Tangu moto fongoli miso bazwaki mabele na biso biso totikeli na Bible na bango. Itumba tozala ngweza ya molimo. Nous devons d'abord nous affranchir spirituellement et le physique suivra. Toekola kotelema. Toekola kosela la bonganga ya bakoko na biso. Tozala na bo moi. Tozala na ngangu. Kongwe kosikola mandengwana. Bandeko baza kolanda nga na pesi bino rendez-vous demain samedi le 14 octobre. Tokosa la conférence na Cologne pour la 66e anniversaire ya mort ya Mfumu Kimbangu. Et le 21 octobre, tozali na Paris, rencontre ya résistance congolaise, CNRC, Conseil national de la résistance congolaise. Toza kobenga ba résistant nyonso boya. Wabino ndeko, Zoro Bilel Ingeta, Dadinganga Poati. Mengu mengu, ba omona kimbirikiti. Metatron, Ibobo. Telanga besi Congo, Bukani mukadilu, Bukani mukikesa mudia kimpwanja. Tuvumula mbunsu, zafumba na ntama, yetuka bwabu tusasuka twamanta, muyenge okangwa nzunza, munabumfuzi. Satwa tungansi ya mpwena lungantama muyenge pesinsi luyimira kunga wanlongo wansala sana eno yelulendo mukunda kidimbo kya wolo kya kimfumu kyeto Kongo kailu Kongo wabakulu Kongo Onsieto Kongo Zia zolwa Kongo Satwasema bantu twakuyesa twasikila Mvumaku Suka ya yuni wini wabwita matatu mayuni Lumbo kya ndongo kalande mbani Lumbo kya ndongo kya kwele mvu Yandefi ya kimpwanza Tusisila Kwa batego lobeto Mvoye